pourquoi pas. Et puis bon, les lots, toye awa na moko. Kolongwa awa, quoi, entre 10h et 10h30. On a la paix, pas eyenga. Eyenga pas pour faire la qui maman pour nous tunaye. Maman oya beaucoup là. Donc entre 10h et 10h30, on a loué awa, on a kepe pas baye. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour dans la famille. Donc c'est ça. Donc il fait que ce Mao qui voulait se souiller pas pour faire son décor. Ouais, Mao qui voulait paix à pour faire on dirait tata Kulutu, l'ormogane mais ça na salongo pareil. Je n'ai pas eu le temps à Okendekuna. Je crois peut-être tout le monde a Mao Nandaku parce qu'on ne peut pas se partager. Il y a beaucoup de Kinshasa et comme Tongo déjà, mais je pense que Mao c'est une amie. Tout le monde a même à Nandaku ça passe. Mais pasteur patron, depuis Ertoya Kiawa, tout le monde a comédien Moroté. Et ça non dengue ni nango boy. Héros ata comédien Moroté, tout le monde a yo. Est-ce que n'aboki koloba par rapport à ba comédien? Non. Lobi bomona qui na salle, ba comédien bazalaki est belé. Donc c'est peut-être par rapport à ma préoccupation, il y a chacun de nous. Donc on a bon pas ça peut-être na ma préoccupation est belé et n'a pas fait maman Kulutu. Maman oya boko la epenza. Donc corps peso bimalelo. Il se peut que certains de nos comédiens, certains de nos collègues, lobby est belé tozaki et pas Magabi, et belé pe bazala qui et pas Eyenga. Peut-être bakanisa qui lelo et lobby bazala et pas Magabi, lelo bazala et pas Eyenga. C'est peut-être ça. Je ne peux pas parler pour les comédiens parce que tu as des préoccupations et à mon côté. Mais sinon, peut être condamné par mon côté. Ok. Message que nous avons lancé surtout pour les comédiens, au bas dans la minute surtout. Les comédiens au bas de l'Anda. Oui, bien que les comédiens, message nous plus pas comédiens, surtout tout le monde a unité au Bozaka, non pas beaucoup mal, beaucoup minant aussi. Moi je pense il est important et il est temps que les comédiens s'unissent. Parce que bientôt le cinéma congolais il peut changer, va donner dans le monde. En fait, depuis que le théâtre a été théâtre en Congo, nous avons voté la loi sur les comédiens, sur l'art culturel théâtral congolaise. Mais bientôt là, cette émotion va voter en Assemblée nationale. Au moins valider l'Assemblée nationale. Le mandat prochain. Ouais. Parce que le mandat déjà, moi je suis déjà. Déjà assemblée extraordinaire. Il y a aussi ça va mandat parce que les élections c'est au mois de décembre, le 20 décembre. Mais la monnaie qui dernièrement la semaine passée, Bossala qui est là au Moko, Bossala qui n'est pas passé par le groupe Sanaboye. Bossala qui sort officiel, il y a qu'est-ce que c'est comédien. Est-ce que vous en êtes sûr que qu'est-ce que Bossala et qu'au palier n'a pas problème n'a bien Bossaka surtout chaque fois s'il y a un deuil ou une maladie et Bossala toujours un système il y a comme ça la liste il y a causation. Vouloir c'est pour pouvoir. On comprend. Vouloir c'est pouvoir. Nani Oya Lingi, bonjour. Nani Oya Lingi à Salaka. Vous savez, on a trop tendu la main.
Bah, comédien, s'il y a un problème, le beau s'il y a un problème, le beau les lots quand même, nous voulons nous prendre en charge. Tolingito c'est prendre en charge Bissokoko. Le comédien est contribuable dans la caisse sociale des comédiens. Et au cas de problème, moyen de tendre la main à Batouezate. Moyen de tendre la main à Batouezate. Et maintenant, là, c'est à nous-mêmes de nous prendre en charge. C'est quand même une innovation. On doit tous y mettre la main pour que tout le monde, dans la mesure du possible, pour ça, là, que les matins, pour lobby n'a pas payé à la bière. Et surtout dans ma cambo, il y a un lobby dans le cinéma n'a pas congolais. C'est un peu ça. Mais là, quand tout le monde a dit c'est comme si manque de sensibilisation parce que tout le monde ne fonctionne pas. Vous avez un peu vraiment difficile à gérer. Est-ce que vous avez garde de pour la sensibilisation, c'est comme si ça moins? En fait, les lieux ne sont pas propices. Okay. Okay. Il faut seulement un temps, merci. Une émission complète au Tobandi Kolobela sur la caisse sociale des artistes et comédiens. Tolobeli yango parti comment est-ce que tu peux ça là pour que tu arrives na kolonga makanisi oyo to tche en place pour na soutenir les comédiens. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Azati Magabe. Représenter la condoléance. Merci. Et ça nous sauve bien comme on a la présence dans la morgue. Tout le monde mais quelqu'un tout le de la Likamon Kozaki. Chaque fois, dans matin nous avons gardé. Nous allons après nous avons amitié à Batounia son micro s'il vous plaît. Sur la moment à chaque fois dans matin. S'il vous plaît. Tu es à matin ko ata mtu aza ennemi na yo mais tant tu as eu problème. Il faut kozala na ye non kokabola mawa na ye nayaka mpona nayoka pasi nga nakufela mingi nayebi mpasi akufela yango wana nayaka naya kokabola mawa na baninga oyo baza éprouvé matanga oyo eza no naza mpe na famille na kati na ntima ya Gabi toza famille na kati témoignage moko ya problème wa batiki biso ozaki lobi na veye te bato nyonso tu ekoma monotonie bato nyonso batémoignaka bolama papa Richard na papa Richard tozaki direct te mais soki amoni yo ezalaka ya attention so amoni ezalaka kaka yo mongo yo ye moko abosanaka epa azala mo donc papa malamu kaka papa malamu mais et non tu peux expliquer oyo kité toza famille direct boete mais toza famille na ya na sima ya Gabi pala na pour le bango te merci na bato nyonso na nyonso tosalaka nga na mona bacomédie mpe nga siku nalinga mpe na étudie caractère ya bacomédie siku nalinga mpe nayeba te mo tozalaka toswana tolobamaka tofingana mais soki matanga bato nyonso baye seke tolingana na ndenge obatama to ndeni nalinga siku nayeba siku comporte bakobe nayeba te mo toswani problème.
Abibi ba ko beta. Ngai muta fana tenga. Yoka te après lobi lisusu ba comédien bazong sa ba mbongo na bango. Est-ce que so muta lobi bongo lo laksi ke adala ba problème na ba. Non, ngana problème na ba. Ba shwa kumenu badole kele yaya. Ya passa. Mais mi somo sala na ba sa so ba yebo so ko mi mu na vérité, c'est vérité bongo go. Non, ba na yot. To tambola te. Yaya. Bongo puna na ba de to tambola. Ma te ke loka disque. Saka nga shikola ba nada posa vie privée ya nani. Yo tu osa sa ndongo yo zelat. Nana ba ya te ya yo makila muno. Ya yo putu. Merci. Yo de no sambusto. C'est bien quand même le robot moi mieux pour moi ça va robe. Non bon on a té. Non bon on a té. Quoi on était? Ngaka nombo kananga. La penza no bon on a té. Quel carré c'est mec qui est monté. Dans un peu on donne un on a monté même non. D'abord tu sois à haute là. Batusuma linga hote. Yo mo sala combien d'heures ben au problème. Ça l'a bien, ça va titre. So ce que moi na yo o boti. Moi le grand garçon la biso wana. Ah non, c'est pour te le voir yo boy. Et ça bien ma carte dit que ça me sala, devant caméra ça pour sala. Eh, oh caméra dans un problème pour tout là. Moi ne pas comment le voir yo quand poli. Oui, Gaëtan, notre fils bien-aimé, c'est lui qu'on a grillé. Il faut quoi? Non, il y en a dans la tinette. Il y en a griffe. Là, je me soutiens dans les papas. C'est on a fait. Voilà, bonjour Tanda. Voilà. On va monter là. Bon, il faut qu'on s'en 60 kilos dans le jour. Voilà pour kaka bana sepende ba boy ko zombonga ba comédien et sali bien makasi boende ezalaka po mbala sima ba ya na buzo baté comme ça c'est bien et puis Prince Luamba alati tisi ya kiti a tongi sango veste namoni yango de nazo loba ah na voice moi bibaki babi ba témoin na mu ko pesa yo ka question nanu nazaki témoin ozaki on travaille pesa Gabi par rapport wana nataka ko mona tanga te nataka ko mote expliquer biso nanu motivation ni ngo yela ki mutu na pesa Gabi rapport wana eza so ba kisongi batu mabe o baluka kimia te moninga zolela na tanga passe est-ce que ça moment o le buso bana biso mitu esala ka bien te oyo mais tant que to Gabi na passe atana ki ba finga Gabi kuna na gérer nga moko na sisa po makambu tu na beta Gabi na gérer ki moko boy donc na ko na ngo bongo te est-ce que ba censé ba yuma ba toro batimba te batintin mais tinga et déranger nga kutu
na sepela na eloko wana te na reproche moto wana eza moment tokobisa ya gabi ozomona nga mo mpe na ya babi te tendresse koloba te kotanga koma motu te nde monga nazoboya otanga mais so bakundi na otanga mwa mwasi ate ibutu ya bisa evoce ya groupe ibutu ya bisa apesaki yango sasa sasa za sasa bapesaki yango nga bomba te ibutu apesaki voice bomoni nga kosala te ye mo pene mission ba yini abisasa ko ngana te na pesa kiyo sasa bato ba to songi songi te na bato ba to la songi ngaza songi te na mama longba ite ke mtu intoxica ki aja pesa yo intoxiqué na fana ngata ndako na kamta tenga voice et puis to kipe mko mutu ye mo mko pe voice abi bibo bimisango siko to bomba ngona ba poche to ndenge to sali ka analyse to bimisi c'est tout asai bien asali bien te asali bien mais est-ce que ya gabi ce qu'on est sola na été mais na sola na ye façon sambongo mo boazo ki wana ya façon sango ya pepe ya pasa maboke na udanga kuna pesite po na chroniqueuse mais na comédienne ko pe ko pesa mais na pesite po ya aboyaki donc azo ça peut ya bongo te mais prince Luamba lati tisi ya bakiti atongsi veste normal car bon nga nazalaki na nga te nazali na voyage namonaki sango matanga ya Gabi depuis Matadi ntango na ye lelo kutu nabengi ye nabiya Gabi koro ebima lelo ye mutapie nga programme yango moni na ye mbala moko mais nayebi te ke bato bakite na bagroupe etu yango oyo mais eza en sens te Gabriel so bato baza na problème Gabriel acontribuya mpo na bato Gabriel alobaka na ye mais aza na kanda mutu na motema te nga na message na nga na ye bongo Gabriel tami akutovaa na mutu alobaka mbala moko ke mutu aza mutu aketu abombaka makambo na kati ya motema so ya boyi bino bokoki kokite groupe te eza en sens te ya na sens te yayango nde nani yaya na théâtre tozala na yaya nayebi te nga kuna kamwe likambo ya yayango nayebi yayango pe te bon loko azwi mbongo ya yayango problème eza te azwa ya yaya soit mpe azongisa ya yaya azwa mpe ya biso nyonso kuta te poso azwi ya yaya songa mpe naa na mwa 5 $, nanga fona apesa Gabi mpo azwa mpo wana eza likambo makila tata mwasa mwana na ngala botala bamongo nga nalanda bamongo partout so azwi mbongo ya yaya c'est que azwa mpe ya biso. Voilà, merci beaucoup. Mais comme conseil, après matanga, tout pendant matanga, ma voix c'est bimarimati kiti. Est-ce que vous pouvez que ça va comédien que matika mara? Mais pour na bongo pena wana to sala mabe, muta sala comportement na faut tika. Lika mara ba voix so banda kala yango epanza afa. Mais on continue ka ti lelo. Te affaire epanza na likolo teka ba voix te. Muta ngwa ba o kendo teka ba voix abimsa ba voix ana na bonga kana vite likolo teka ba voix. Eza malamu te bato bakreaka phare bazali nga makambo kokolela baki leadership wana ote boye bato bakreaka phare baza fondatrice nango azalaki ye nde moto akotambusa yango ye nde moto alingaka atambusa yango alors toye nde toolela grand frère na biso akufi fo kozala titide ya matanga atalaka.
osala nga boye mpo anini nanga nakosa koloba te nakoloba nini mira ela ola Maïcha, tu as présenté ma condoléance. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde, même malgré Moula, mais nous sommes pas comédiens. Bolandi vraiment il y a Gabi. Mais il y en a ceux où peut-être Bakotaria Gabi, il y a le Barami, il y a le Bassa contrôle. Mais malgré ça, bouillé Kaka. Mais par rapport à Maramon, c'est l'équipe. Motivation est sali que malgré il y a le bail qui a bon hôtel, mais bino ko de bouillé Kaka Kolanda. Bon malgré nga zarande Kaboli bonde côté Kaboli bolini. Famille za famille. Famille nyonso bato baswala nga bato benda nga bato basala ani mais o eza problème ya liwa. Grand frère Gabriel tanga kufi eza corporation mobimba mutu ekufeli donc biso nyonso ba artiste comédien de to perdre ya na biso. Donc présence ya ba artiste comédien na matanga grand frère ya Gabriel et que comme ça ba tuté. Donc c'est normal. Biso ba to kufeli yango to matanga te ko kunda ya na biso. Par rapport à propos belé au les gars qui na matanga Défi ezate mutunya son asia za toujours na motema sene de quoi les enga c'est pesingate na limbisi bon so tuzo mana poto boya olimbisana na limbisi c'est tout et signe problème moko ezate donc eza matanga Gabriel mutakufeli te ko kabola mawana yi bino ba chroniqueur bolandi biso yo kabola mawana biso ça toujours na bino biso beto za kana bino malgré bino nde biso boya malgré bino oh ya biso boya raté te bino mo ba kiso to kufela papa mba bino kufela papa mba biso so to kufela bino boya raté d'habitude boya na ndenge kolanda biso ya matanga to boya po na ba intérêt personnel ah bon neti ya pona to yena ndenge matanga to yena ndenge intérêt personnel koya na bino na boko betsa batu libaku na boko betsa batu nini mais na yebi ke bolandi biso na ndenge ya mabe na ndenge ya malamu ezaka kolanda na ndenge ya mabe par rapport à ko bien ndenge mabe mira kasi otuninga tine bino bolandi biso se bolandi nga lobi ke mutu musa kolanda peut-être pas zo ba vie na ye acha na chaîne na ye mu YouTube apese mbongo mutu musa balandi po aza famille mutu muso alandi po aza famille ayebi ke ya Gabriel asola be na ba chroniqueur ebele basu po bakolanda ye ozo comprendre donc mutu muso alanda na ndenge malamu mutu muso alandaka na ndenge mo boye mais famille ezaka famille eza famille ouais Gabriel aza sœur aza ndeko oyo to partage pe ebele de bato so bato za bakati na biso pe to sololaka donc tant il y a na passé eza corporation mobimba ya artiste comédien mutu baza na passé donc yango na présence na biso bomoni depuis bututi to komi lelo to zara toujours ensemble na Gabriel. Merci beaucoup. Merci. Kena minito soki kasi buta bimia wa sipo. Famille ba ke ba bete meto côté la ga ibu to protéger pas ça de la biso. Mais donc na ba betie, ba bete ata 3 mbata après, que ça le colo de bongisi. Parce que fait ça. Ibu tu boya ka ate ya ba kanino. Parce Lwamba asombi ici à Kit na Bokasa, à Keto sa veste na galerie Mongo na ba galerie Mongo za na Gambela na Ethiopie. Ba bete le bon ma vient bon. Jusqu'au polo elle est qui est là. Asi pour commandeur à tirer la bancola tout le presse blanc bon on a pas problème. Qu'est-ce qu'on a problème?
Ata kimi na ende ni akimi mona moni na kimi. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo. Napena tatola bosambela yo sabato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso bisenga
bisenga nzanga londe nalemi vi yapesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi vi bisenga senga nzanga londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Pona yemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Pona sambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga chilobo yeso abokotima apositima aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obina na yo papa na ngai monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo pana
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosalela zambaka basangolo salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana komwe. Komba mana Yesu. Komba mana. Chilo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo nzambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo 14 au verset 27 il est écrit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à Zoruba. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien aimé, il y a des jours où avec tous les mots que tu veux, dans la kimia, la paix ne viendra pas. À cause il y a douleur au Azanamo, à cause il y a perte pour connaître. Il y a Ndékonaye, il y a papa, il y a cousin, il y a Noko et consort. Je crois que l'issance doit avancer dans le but et apporter consolation. Mais malgré notre présence, jusqu'ici, pour les serviteurs de Dieu, non pas pour l'appuyer, qui s'en a niveau de la base de la kimia, mais c'est beaucoup plus pour leur donner la paix. Et ils ont enveloppé dans toute la consolation qu'il faut. Cette paix, ils ont enveloppé dans la kimia oyo. Et ça, sans que tu te rendes compte que les réunions sont beaucoup dans la langue. Et ce genre de paix, on ne les trouve pas avec les mots des hommes. Ce genre de paix, on la trouve lorsqu'on a le prince de paix dans son cœur. Si tu veux te dire que comprends que la mort est le rendez-vous de tous les vivants, donc il n'y a aucun vivant qui restera vivant éternellement. La kimia, la Congo na Yesu, après sa kimia na libota, après sa la paix, afin que chacun de nous a la trouble de société après disparition de Papa Richard. Et à moi, là, je sais qu'il y a un révérend Nestor Kozonga, pour ça, pour la libota, et pour la bana, afin que Kimi on a Yesu Massia et que ça me la mise. Merci beaucoup. Soko pasi mingi ekukaka yo, baby kakaka no mikoto nana, tangaka mapapoli mapesi ye, okoka mwabe bolingona, Yesu tangata, kanyoso tika mokote. Soye asalaki, Tanganyoso, Ikamokote, Solo Kokamangoluna, Yesu Zabe. Zabe, nos précieux merci pour la yo, tout le monde, ça va nous voir que yo qui yo pesa kimia, et qu'on pesa kimia. Maman Mugodi, vous le savoir, il y a un page, Kashio Yemigo, bon de sa vie, il y a un bon de sa vie. Fais ça qui me donne au départ, salut les grâces de Dieu, à comment Jésus. Amen.
Seigneur, maman, moi si, madame, après il peut rien tout bon. Katibe na pasibe, ye atiki sode, zabi e kumera, gorume mawaraye. Gorume mawarayo to biangi corona mama oya zalaki molopa na papa Richard. Sani bamona libala pe lelo yo kaboli bango lobana yo lobete mwasi azali kosangana pe azali na lie na mobali na ye ntango mobali azali na bongo sima na kufa na mobali lobete azali dégagé lie wana ezali sute na bondeli lokola mombu pe mosali na yo ete lien oyo ezalaki entre mama pe papa Richard esili na kombo na yo Yesu Masiya makila na yo ezinga ye eloko moko te na nsima na kufa na papa eya kotrouble ye yo Yesu moninga na bao bakufeli mibali yo nzambe papa oyo bete ozali oyo osungaka baveu ozala na ye osunga ye opese makasi ezali kouta epai na yo pesa ye mpe kondima atalela yo ete ata papa akei kasi yo okabwani na ye te salele grâce na yo tika azala oyo azali delie na ntango oyo mpe akomi dégagé azali libre na kombo na Yesu tobondeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bana bazali, bana. Na yo ntango nakufa mitema etutamaka ntango nakufa mitema ezokaka toyebaka te tokosala nini toali komona oyo azalaki lokola likonzi ntango mosusu na libota alongwe mpe mitema na biso ezali kozoka yaka okonsole bana oyo mpe toyebi yo lobi ete yo ozali papa ya baorphelin nzambe otikaka bao bakufeli baboti te bana oyo ntango balingi bamona ete batikali bango moko tika yo Yesu oyo otikaka bato te ozala na bango ntango bana balingi bamona ete bazoki yo Yesu ozipaka bakota zipa pota na bango ntango bana balingi bamona ete libulu ekoti epai na bango yo Yesu ozipaka babulu zipa libulu yango pesa bango grâce sala bango grâce ezali kokota epai na yo bamona ete papa akei kasi yo ozali na bango ozali na bango sungaka bango kolo pesa bango kimia na molimo pesa bango kimia na nzoto na bango bongisa makambo na bango kolo makambo mosusu bazwaki te ntango papa aza na bongo oyo bazwa yango mpo yo ozali nzambe yo ozali na nyonso rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible à celui qui croit sala bango grâce na yo grâce yango ezala na bango ewumela na bango lelo lobi mpe libela na libela na kombo na Yesu tobondeli mpe tolobi amen. Kombia na suka to profiter pour occasion de bonne là papa azalaki na baninga badeko ba famille bozali mama if love is crazy love is funny na pesi bino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu calindam.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na nzelati. C'est difficile, il y a osala ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. José Baïla. Nato solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mosusu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembi na rembi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozana agence moko ya si ebo kazi suri kaka na ngambo braza na tena baza continue
Zibe service ezali. 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 Angolais mérité. Nanga Angolais Zibe service. Et ça les amis si na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga yo. Kundela nga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu Yesu. Nale Biblia bisenga senga sanga lole. Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nale Biblia bisenga senga sanga lole ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Yesu. Kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai yo yo.
pesa wafako watitishina mwatitishina nsambi watenzelela watitishina mwatitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.